Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Baumbi Allah subhanahu wa ta'ala na ngai moko elongo tosili ete kokoma déjà na bajour tozali oke tokoloba ke tokomaki na 15e jour ya yamul Ramadan. To se préparer pour na Laylatul Qadr. Laylatul Qadr ezali butu oyo ezali kotelema na yango mobimba to permettre distraction to na kati na yango pambate Nzambe azaki kosala Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rappel ke ya kotelema to pia kobenga ye atelema na kati ya suratul al-Muzammil. Nzambe alobi nini? Bamba a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhal mudhammil qumi layla ila qalilan nisfahu aw inqus minhum qalilan aw zid alayhi waratilil qur'ana taqtiran. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aibisi Muhammad aibisi ye aibisi yo oyo lali lamuka oye pandalani petanga Quran na salam na malembe tu na kimia tu ce n'est pas que olamuki na beauté ezali ya bolamu nozali kotanga na sura yo moko tosusu na koyeba ta nini ozali kotanga te na bamona ke tanga ke pola la aw Allah subhanahu wa ta'ala aibisi Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na kati ya surat al-Muzammil aibisi lamuka prier pendant la nuit petanga Quran calmement ya solo ngai na yo to se comporter nde yango tobengi sunnati Muhammadin to sa comportement oyo nde etiango pratique na katikati na bavi na biso pe na bangonga oyo tolingi tokote ya Laylatul Qadr na les 10 derniers jours oyo totikali na inshallah ta'ala Allah apesa biso o tozali koluka na rahma na ye.